Europe, Amérique, Asie, partout au monde, vous nous suivez sur visionplustv.com, meilleur canal de la diaspora qui vous permet d'être au cœur de l'information, bien sûr, parce que on a Kinshasa, malgré Bambutu, malgré Kokoso, tout ce qui bongo ko informé bino kaka, tout aux anamona mboka Mike Mokebai na ba 15h 16h, mais après tout qui bakangi moi na mboka Mike Mokebai après arrestation ya ndeko Eliezer o akangamaki ya ngoto bia ki pe awa na parlé de la justice toyeba likamboni nezali koleka. Et enfin mon mboka Mike Mokebai azali banda, mon mboka Mike Mokebai likambo ezali nini na tongo na yoki sango te bakangi oyanga indeko Eliezer Tambwe to bengani baninga nde tozala so ekweli moko ekweli biso nyonso biso to na mboka moko bokonjeza bokonjanko makasi na biso ya kabe kozali sanga pe kobela na mongongo makasi baimbuka bayeba soki likambo ye ya mabeye nde tosangani wana tokei biso te tokomi kuna epa bazuze na parquet toyaki wana banda ngonga ya nzanga ngala komo ngonga ya nzanga na kuta bandeko musu basi bayaki lokola Serge Kabongo lokola Peter Tiani ndeko Daniel Safupa yepe kolanda biso na sima tosangani bandeko ebele esika wana na moni pe Rachel Kitita bandeko ebele bayaki pona kosuka kopesa ndeko Eliezer makasi banda tongo be ya kotelema ya kotema kotuna kasango bakosambisa bakosambisa banda bayaki na ndeko Eliezer kuna na ngonga ya 11h ya tongo bandi kosambisa na ngonga nini na 15h toyebi mayele na bango babanda kosambisa moto bongo na pokwa posima baloba te basisi kosambisa te mokonzi na bango ase akendeki bakosambisa lobi nde balalisa moto kuna toyebaki mayele wana yango basali yango te balalisi ndeko Eliezer kasi liboso tokoma na ngonga ya koyeba te bakolesa ndeko Eliezer tokomi na ngonga ya 18h tozali wana biso nyonso ya kotema motema be likolo oyo biso ndeko Eliezer ekoleka boni namoni bato baye bamiminsinga lokasa mandat d'amener babi tolukaka yo banda kala baba tokanga yo lokola tokuyo abe tozwa tomona boloko nde baningo bazali kuna baninga bapanisango ba Serge Kabongo ba Peter Tiani ba Daniel Safu na baninga mosusu kombo ebele ba Edmond Izuba nde batomboki babi boni bakanga moto esikani na ngonga ya 18h mosala esesi bino bosi bokangi ndako na bino ndeko mosupa alaki wa mosambeli avocat maître Chicha nde maître Chicha bibo kombo na ye oto wana Chicha ya bomwana kombo na ye penza ya mosala na ye ya mosambeli ezali bokolombe nde boni bokokanga moto boye na ngonga oyo nde abengi mokonzi na bango kuna bi bakokanga moto na ngonga oyo mokonzi na bango na bango balakisa mokanda wana epai ya moto moko azali wana moto wana atali mokanda wana nde abi ngongese eleki ya liboso ya mibale baloba te bakoki kokanga moto te bakoluka ye na ndako ya bazuze batindi bino bakondo luka ye soko ya likambo mosusu bokokangele awa te nde omoni makelele wana baninga basali na ndeko mosambeli oyo bokolomba ekoloba nde omoni toyekobima wana yango te toyekokutana nde nazongi ndako moto afundi ngai nayebi te mabe nasali nayebi te awe ya beso moto afundi yo beyo babenga lokota ya français ya monoko bazuze mandat d'amener nga na moyibi ndako na ngesika na vandaka ebani soko boyebisinga te likambo na koya kosamba be na ndenge moko bazwi ndeko Eliezer lelo lokola ye oyo nani boko bengaka Ngoika Sanji sima na nzambe na se awa nde ye te bakobengisa moto te batu na ye likambo ya sali te mbala moko mandat d'amener kokamata ye menote lokola kuluna komema ye kuna likambo oyo ndeko Eliezer azwi bandeko balobi te yo ozwaki diama na bango bato balobi wana so banga makambo ya lokuta yo loba solo okokangisa Eliezer babi likambo ni pe likambo ya diama ngo moto akufi moto azwaka kolo diama na ye akufi te Ngoika Sanji akokosa esengeli bulamatari abengisa nde ye batu na ye likambo wana ya diama na liwa ya moto na kati ya likambo wana yelika mokete yesiko opote nyonso wana evanda sueleka yango aingo kangisa Eliezer te Eliezer abengisaki bato bandeko ya mowei oyo akufi na diama na ye oyo awutaki nango na Kasai esengeli te ye nde
ngoika sanjinde basambisa nde ye Bulamatari ya tuna ye likambo wana kombo na ye etangami mpona nini pe oyebi ndeko Lezere ase likambo ne na nzela kitoko liboso ta bimisa bandeko wana baloba abengi bato ngoika sanji poso mibale mobimba bayanolaka te abitala likambo yango boloba pe oya bino bolobi te sika babimisi bokangisa moto te Bulamatari esengeli abengisa yende ngoika sanji soki tozaki na Bulamatari ya solo Bulamatari ya kanyaka te oya soko moto afuti mbongo kanga moninga okangi ye mabe yango wana. Alors mon mboka Mike Mukeba ya vatoki na dossier ndeko Lezere mais ya koyeba d'abord lelo affaire ni bazali ko meka ko reprocher yo d'abord personnellement ndenge bangaki bazwa yo po ba commission tina kati déjà ya kati ya nani na bango na yebi likambo bako landela ngai te mokanda wana babenga yango mandat d'amener wana bakoma be kombo na yo te bakanga yo na kati bakomaka te likambo ni ya mabe osali nani aye kofunda yo nde mokanda ngo ese komi ya kopasuka depuis tongo yo zaki kuna ba moni yo te na komika na 18h ba yo mokanda ngo bakolukisa ngai te bakanga ngai yango moko ese pasuka ese umeli na mabenga na bango ndeko balukaka ngai bandaka na moto ayeba na Kisasa etumbo toko bundo ko bomba na wapi esika sokoleka bato bayebi yo soko na likambo na moto boyani na nzela ya mibeko na koya koyanola na kokima te soko moto ko bunda etumba na ndenge toko bunda boyo koza esu na posa kokima te so toki na posa kokima meto tikinde etumba. Bon, est-ce que Toroki Koloba na makambo o ezali koleka to moni ndeko Lezere interpellé kutute basengi comparution mon côté ba bengi siete ba ko kangaye kaka bongo yo pe de même ba kangaki yo déjà ba komisi soki ezali ba kutaki plutôt force ya ba ndeko ba pandisa ngote ngaki ezala peut-être lelo autre chose peut-être ndenge mona ndeko Lezere. Est-ce que Toroki Koloba il y a quelque chose complot moko to eloko moko ezali préparé contre de journalistes te ndeko oyebi na mboko yo soko kobundela solo bato akanyaka epesaka bango kanda ba o nyonso bakotombolaka mongongo mpona koloba solo banyama ya bolei esengeli koboma esengeli kotia bango na boloko okomona te Moïse Katumbi aloba solo batia wapi libanda ayaka mboka te okomona te Frank Diongo aloba solo batia pi boloko Jean-Claude Muyamba omekakoloba boloko na lobi na yo e ali bato ya kanyaka bakomi na suka balingi te bato baloba solo po bayimboka bafongola miso po bayebi te bokonza moyo ekomi na suka eloko etikali moko be moko kobenga na bango na bokonza ya maponomi bakoyoka motema pasi ya bato nani asaka bango so bazaka te mbeto na kimia misolo tokui ebele tokolia ngo ndenge nini bato bakofongola bayimboka miso pasi na bango yango wana yango bakosala te babangisaka bato po bato bana makasi ya koloba batika koloba mokili evandanie bango bazwa bokonzi ya seko na seko bakoba na nzela ya kopomola misolo ya Bulamatari bango bana bato mbongo bazwa basi nyonso basoma bandako nyonso oyoki ngai ndeko yango wana ndako nyonso eza ya bango lelo atongi awa lobi atongi kuna oyoki ngai bana na bango bakenda bakelasi ya mitu ya minene ya misolo ebele na poto moto aza mayele akosala mosana ye akonyokwama moto ya beteli be ye maboko abi tata tikala bokonzi ya seko lokola Mobutu umele bopesa ni ye misolo moto asolo ye wana bato bakosala mosala pulushi mampinga balakisi minganga bana jero bazelo kote nyokwama. Alors lelo ndeko Lezere tamboué na ngonga otozali koloba na ngonga otoye kozwayo na ngonga otoza déjà 20 heures passées déjà ndeko Lezere azali na kati ya boloko omoni yango boni dossier yango tisikoyo na évolution na makambo nyonso ebisi liboso tango toyaki tomone na bi eloko oyo eli ayebatina na yango bato basaka bo po bakanga yo babebisa yo bongo esala yo pasi olembo tiketumba tango na ebisi bongo abi ndeko bongo to bandi etumbo lelo boloko wane ko sanga pasi na motema te eloko enga sanga pasi soko na mona ete ya komi na bolembu
lokola ye moko aza na makasi etumba pa yebisi ngai ndeko na kotema na kete na suka nakoki kolela te oyo eyeli ye ese eyela ngai ekoyelaka mpe bamosusu na ndenge totambolaka mikolo nyonso totambolaka nango na nzoto toyebi yango tokoki kolela te lokola ye moko amotema makasi epesi biso mpe makasi ya kosuka ye ya koyela ye oyo babengaka lokota li français appui po te lobi to lobi kuna abima lobi tokobunda ndenge lelo tobundi biso makasi na biso ekabena kobelela ndoki tokobunda tokolikia te lobi mwana mobali bato akozonga okendako ndeko bokoya kozwa moto na mandat d'amener a moto ayeba ye na Kisasa akokima te ana misala na ya wana bana ye bokangeli ye mandat d'amener bolati boloko pani bokoya koya te aya kosambaka na babenga lokota li français na prévenir libre moto ya kangisi ya alinga la kisate ngai nde ngoi kasanja ye bakayoka ngai okozalaka puissante suka te ngoi kasanji jamais okozalaka puissante suka te lukuta ke bana ba bio boko sala kawa makama mabe boko futa yango okozalaka puissante suka mokili te te mokolo kokufa kobanza te kokaka puissant mokili bongwanaka ke bana oyo ozomitia makala moto mokolo kobalukela yo makala moto na moto lokuta biso pe to babundi tolemba te mokolo moko koyango ikasanja kofutola kosala ka yebaka yango babotaka ye aka gouverner te mboko ekobongwana oyo akosala ka wana ayebaka yango oyoki ngai biso pe tokozonga sima te peto yebisi likambo yoyo ya akotisi les na boloko asalisi biso bato bayebaki yango mingi te siko bato akoyeba yango meke po tokoloba yango mingi sima bato bakoyoka yango lokola ya makasi akangisa bato abongisa ba mandat d'amener ezata zomi po biso nyonso oyo o to asomeleze akotindaka biso na boloko ebongo bayeba te sima ya nzambe ndengo ikasanji na mabele kasi mokolo koya ikozabe moko baloba na kota li français. Tous les jours sont pour le voleur, un seul pour le propriétaire. Et koza mokongo ikasanji, et ko ami balete, et koya bozana kimia. Alors, tout comme nous sommes souka parce que depuis ton on est au monio depuis ton ozaï qui na kataba course et tout tinangonga okutu je pense pas vraiment aux guitares en colia et tout fatigué na ndenge ba comme so ba malmené yo tuto comme nangonga yo mona mboka Mike Mukeba makamboleki ndenge nini tinangonga yo ndeko Eliezer alala kuna makamboleki ndenge nini babite basambisi e basisite lokuta na bango yango te mokonzi ya bango asaki ndeki yango basengi te bala alala kuna oyebi epa na biso nzela ya mibeko ezali o aza na misolo nde ye wana kolonga oyebi te oyo akangisi leze ya moto te biso to baumbu oyo ya sengaki yango ekosama te po esengo epa na ye ayoka na libota na ye na mwasi ya bana bebise Eliezer alai na boka bia asakanaki na nga nazali puissance ya moke moto a puissance ya bula matari ekosila puissance wana ngo ekasanji eza na mikolo mingi te tokomonanaka bato siko bakobanza te bango bali kolo na biso to abibwele tokokutanaka ozongi moto okozonga moto ngo ekasanji yana mikolo ebele tokozonga moto oyebi ayebi te pe banyokolaka ete bokonzi oyo eza lelo babotolaka ye libanga na ye ya diama ayebi yango te bokonzi oyo ya koma osalela lelo babotolaka ye libanga na ye ya diama te ntango wana ayebaka te ye mpe azali moto sika bosali yango akomi tout puissant ekosila yango ekasani ekosila ayebaka yango tout puissant ekosila. Alors, tout comme Nabiso Nasuka entretien Nabiso, bon excusez Biso peut-être pour un endroit, pour une place au sali interview, Isaïki Bongo, tout simplement pour nous permettre de nous besoin d'informations. Moi, Namboka, Mike Mukeba, Yazaki vraiment fatigué, mais au moins accorder Biso temps vraiment précieux pour tout communiquer na bato nyonso bazali à diaspora, pe bazali libanda ya Congo, pour bazana kati ya Congo, peut-être na Matadi Boma, bato o bazali na Kisangani, na pesi bino mbote bozali kolanda Biso mingi bo s'abonner massivement na Vision Plus TV aux ali chaîne vraiment aux ali première chaîne il y a information Madine Kinshasa moi na mboka Mike Mukeba to comme na biso na soka entretien na biso eloko nini ko lobela bato nyonso ba Rolando assez nettement te likabobe moko to te matobunde tumba pasio to ko mona na nzoto pe na molimo ya na tina ya lipomboko e kangwama Kongo ya sike botama bato so ba bandi te bakobangisa ka biso te ata lelo ngai
na bité na vanda sui na lo ba sute na bangi ba susu ba ko telemaka ngoyeka sanja e baka yango sikalika moto sengi ye lokola ye akeko tuta libaku na ndako banzoi akomona nde banzoi bakopalangana akoyoka likambo wana sike koyeba na malamu bato bayeba diama wana ekomaki wana boni tata wana akufi bayebi pete jusqu'à présent za nini vraiment expliquer biso yo tokota tokosembola ngo malamu lobi lelo na sina lembi moteke nanga na lieto na liaka na pondu ya pasi ya koluka la mboko oyo bazangi singa kolia yango tika ninga te nakende kolia moteke wana na mwa pondu nanga na lala lobi kolo abatela pesa biso makasi ya kokoba na etumba. D'accord. Merci mon amboka Mike Mukebai, merci à bandeko nyonso balandi biso à travers le monde. Na pesibino mbote na tikibino lisusu bo continuer ko s'abonner massivement, bozala toujours na Vision Plus TV comme chaîne Nabino. Merci na Newman na assistance nayo, le commando à tout puissant toujours à côté. Merci à bandeko nyonso bazali kolanda biso, merci à Junior pour la prise de vue. Merci à bandeko nyonso, merci na administratrice Bella Dinganga. Donc salutations spéciales na Batonio so bazali kolanda biso bazali toujours ko s'abonner massivement na chaîne Nabino ou ko permettre bino bozo actualité na temps réel. Au revoir.